ngai naza gérant ya espace île d'ambiance nazobenga 4 coins nyonso ya Kisasa. En tout cas Kinkole ekiti na limité 11e ere soki okiti na boulevard petit boulevard bakozona moto yebisa mwana moto akomiso na île d'ambiance eza pembeni ya église Sion. Soki bakiso na église Sion tuna île d'ambiance okomona banderole eza likolo bakomi île d'ambiance. Awa na île d'ambiance toza na biloko nyonso ya kolia. Tobandi na shawarma spécial maboke oya Kinkole wana toza na plat nyonso fumbwa pondu makayabu monganja toza na makemba frite kwanga bakonga pete wana toza na makayabu ya pembe wabengaka ambassade toza na tacos toza na shawarma toza na boulette nyonso commande nyonso spécial ezali toza na masanga sorte nyonso toza na whisky sorte nyonso vin sorte nyonso naobenga bagarçon moko kano ya bien babomaka mbongo lokume mata atumi mbongo na ye boma mbongo lokume mata lobi toluka mosusu baya soki oye kobanga te sécurité eza makasi. En tout cas boya kovivre Kinkole na limité bafi ya bien ba vrai chéri ba beau garçon nyonso boya bosepela boza décidé bafi babwakama. Nous sommes dans l'espace île d'ambiance. Nous vous invitons à venir nombreux à visiter notre espace. Na bengisi pena bana baya kosakana po abadiemba baja kitoko kana nenga système ga toujours bana Kisasa ovandi wapi oza na Malweka oza wapi partout espace eza munene anniversaire oza na fête ya mariage oza na fête nini nyonso podium eza ya munene obetaka muziki ya bien yaka na île d'ambiance oya kobetango mingi tozobenga bato oyo baza na ba anniversaire ba fête ya mariage tala espace ya munene Kinkole ekiti na limité ba numéro na biso ya awa ya île d'ambiance talango na se wana na écran wana ozwango soki obengi direct na yambio ba détail nyonso kolinga otuni soki otali na TikTok tozali WhatsApp tozali Facebook tozali eza nango musika te na bango juste eza kaka ke okomi kaka na 11e ere industriel mwana moto nyonso tu abengami mwana limete okokute na re wana papa memanga na île d'ambiance. Merci beaucoup bao tu balela ambiance agogo. Découverte TV, la grande découverte TV, donc la grande découverte TV, bafan tout Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, partout dans le monde. N'essayez pas s'abonner toujours, s'abonner à la grande découverte TV, qu'on a reçu comédie, qu'on a reçu émission, qu'on a reçu télé-réalité, qu'on a reçu dans ma camion, c'est les Kaganamboka. Oh, continue la biso Africa, pays la biso RDC, Captain la biso Kinshasa, chaîne la biso la Grande, Couvert TV, Tezaka yango mokoe, Tezaka yango mokoe, Yomutoza na France, il faut s'abonner, Yomutoza na Amérique, il faut s'abonner, Yomutoza na Asie, il faut s'abonner, Afrique et Europe, il faut s'abonner, Amérique s'abonner, toujours, Black is beautiful. Mbote, Jambo, bonjour, hello. Nabino Balandignon, surtout à Grande Découverte TV, émission Nabino Impact. À la présentation, c'est toujours votre humble servante Gypsy Ikando. Et derrière la caméra, c'est Yannick Nzumbu. Et à la réalisation, nous avons le cordon Lutete. Donc, Tozazawana, Toye Lisusu, Namasolo Amboka. De l'autre, Toye Kosala Lisusu Analyse, Nabino, Namakambo Ezoleka, Namile, Yaba Théâtre, Nabiso Congolais.
surtout le makamba théâtre bon tu ko apprendre que ndeko na biso mira esa akufaki o artiste comédienne akufaki atikaki biso ba raison boyebi ba raison kili kilo ba réseaux sociaux ba TV ba média ezolobela ba raison eza ebele mais toyebi ka ke ndeko na biso akufaki atikaki biso toyelo ko interpeller conscience ya jeunesse congolaise en ce qui concerne l'art et surtout dans le domaine ya théâtre que ebo zo conscience hein botelema batu bandeko na biso basala ka théâtre tolo ko réveiller pe conscience na bino na nyon surtout esali misala na bino entre bino bo sungana ka entre bino bo sala ka makambo eza malamu tant que mutazana na bon mutazo vivre nan lelo aussi to apprendre que septième bagage a gravement malade nini bozo sala bandeko comédie bandeko biso théâtre ba précaution ni bozo pour que ndeko moi ça na azo ba soin approprié parce que na oyon surtout toyoki to apprendre que mira ça soka akufi na mboka Angola c'est parce que à kotaki na katia hôpital ezalaki bien soignanté c'est-à-dire ba pesa ke ba traitement ezalaki approprié ya onde kona biso akufi atikaki biso to kota na profondeur ba makambu kilikilité entre bango na bango la liwani akufaki ndenge nini na bomaki biso to kota kuna te biso to juste ko sala analyse et puis ko réveiller conscience na bino ba artiste comédien dans ces eloko etangi ko se prendre en charge et puis ko sunga baninga musu parce que tozo mona lelo théâtre eza art comme ba art nyon surtout mais lelo ba comédien na biso bazokufa plus pauvre ba comédien na biso bazokufa na lolenge ya bien te to sali pe ba constat wana o kaka ba waki ke mbasa o kaka kufaki ba wawela ki mobile o kaka kufaki asala ke bo amela ki ngambongo en tout cas to e ko interpeller conscience na bino bozwa conscience en tout cas bozwa musala na bino au sérieux parce que comédie ou théâtre est un profession parmi tant d'autres professions na kati mboka na biso ceux qui sont journalistes basés na déontologie na bango pourquoi pas pe bino pe bosala la déontologie na bino tobi ke bozana ba association bokota na kati ba association bo se regroupa bozana ba rancune kili mutema mabe entre bino ba rancune ba complexe entre bino na bino pourquoi eloko wana eloko survenir ko surgir kana ba moment oyo biso toyebi ba théâtre tanga ka na théâtre de chez nous ba théâtre tanga ka ba théâtre elombe soki to ko tanga ba théâtre tanga ka ba chic choc loyenge ya papa la biso ngadia ya ngadios toko zo papa la biso mondoeri toko zo baza ebelo basa ba théâtre toyebi na tanga ka ba théâtre ba 2000 ba nona ezaki na ba makambu oyo te lelo nzonzi ko la production ko la nzonzi ko la babande mona poto nde komisi lelo ba artiste na biso oyo tozo mona lelo bolingo esili na mitema ya peuple congolais o tolo bakaka tozo décortiquer to kotaka na ba domaine par domaine bolingo ezali susu te ndeko na mbosara na théâtre comment yokozwa mobali na ye mbongo complexe nde na lobaki na émission elekaki l'autre fois jeunesse ya lelo complexe comme makasi na posa mbongo lokoso ya mbongo nde ezobomisa biso tolingi promotion tolingi kibokonzi tolingi ko régner or na tango pe ba papa biso wana tango akala tolobela théâtre de chez nous to bana mona mo bazali ka ba star ba mambe ka ko régner mutuna mutazana époque ne mutuna mutazana tango na atali na ba musique tozo mona il y avait un temps pour les Kofi Olomide il y avait un temps pour les Papa Wemba il y avait un temps pour les Rochero zaina tamoko pona ba jibe banani lelo tozana ba fere tozana ba fali tozana ba héritier donc eza bongo eza eloko eza normal mais tozo mona lelo na mboka na biso congolais plus kutu na niveau kutu ya comédie non théâtre makambe comme mabe koleka ku na niveau ya musique. Or les années passées ezalaki plus na musique ba musicien bana ko bomana bana ko mibokela bambasu bana ko misala mabe drogue poison na milieu ya théâtre lelo et comme eloko moko normal pourquoi ezanini en tout cas na éviter qui chef la bino azana ceux qui muto konzaka bino azana na eloko na kosenga na ministère ya art et culture baluka mutu moko azwa art et culture wana ya niveau ya théâtre azwa mutu moko aza très dur très sensible pour na kozwa ba précaution ko pesa ba injonction et puis ko pesa na ba comment je peux dire ba suggestion s'il y a moyen. Le théâtre congolais est comme kaka liwa, est comme kaka poison, est comme kaka mbasu, est comme kaka azwaki mobali, est comme kaka lesbienne.
pourquoi tozomona lelo ba makambo oyo entre bino bato bozana bon moy ngai loko na ko interpeller bino na loko sala analyse oyo na la grande découverte pona ko yebisa bino bezo yebisa biso esika baninga bazolela biso ba tokendaka te pona kaka ko construire mais tokendaka ko yeba ndenge muninga na lali le bio ko ki kozala ngai bozwa conscience lelo mira esa kufi lobe za iso kikingani za iso kingani lelo muninga akufi bino ba obotikali bozozwa décision ni leçon morale ni bozotikala nango parce que on voit comme si bozozwa ba leçon morale te na liwa bande ko na bino nyonso to théâtre ba okufa elandani belé bande ko belé ba kufi c'est dernier temps ba théâtre tout aujourd'hui année passée il y a plus ba théâtre ba kufi que les musiciens. Pourquoi alors? Faut se poser des questions. Pour la bonne envier, bonne tema moto, bonne vie apprécier, bande ka théâtre. Oye kaka lelo ozala beso ka ba bimisa yo, oye kaka lelo lingo kende kaka ba nemo poto. Vie à mabe. Tolo banane. Muninga yo wana akufi atiki biso. Na yetu ko bisa bino au début à 7e bagarre yo wana zobela. Ma précaution ni bozo zo ndeko na bina za hôpital pas zobela to bema kama mafinga to bema kama na sala ki bazonga kibo tellement za oya bino bo partager na ba moment moko ya malamu eza ba moment abe c'est la famille ata bo partager ki ba moment ya mabe c'est la famille même na kata bandaku papa mo ba ko discuter na mwana mama mo ba ko discuter na mwana mais au moins un mwana na zobela papa ko tika mwana na ete mama ko tika mwana ete ya ko tika ndeko na ete kala na hôpital ye moko ou bien mso azana $100 azana $50 avant dit c'est on ndaku akufa na soka kokufa non bo sala ni pour la 5e bagarre 7e bagarre pardon azobela nana kufita azana bomwe azana una bomwe bino pe batu bozo ko ba ko sala mabe bino batu bozo tiaka baninga ba poison bino batu bozo soka mibala baninga bino batu bozo enviaka toujours na ko bela ko condamner ka mibali te na ko condamner ka mibali te bino mo be basi pe bozo pe na ba problème bino mo be basi pe bozo na part de choses bozo na ba problème parce que on a le baron toujours mutu oyo alingi vina yekende boye ce qui mutaso me na boye même si mutanga kende vina kende na gauche mutu me na droite akolinga te parce que abike ngom objectif na ngeza kende na gauche yo menga na droite ndenge nini okolinga ngote donc ban jeune bande ko na biso ya comédie bande ko na biso ya artiste ya théâtre en tout cas yo naende ko réveiller conscience mais otika ba rancune botika ba makambu to somona bino ba réseaux sociaux oya soni na oyo oya zobundana na oyo o pona botate o sila za na bana te abala est-ce que ça problème na ya nani mutu abala abotate azala soki na ndaka libala tasa est-ce que wana vraiment est important na milieu ya théâtre. Si vous avez Bamakamuna Bino, vous traitez en dehors, il y a télévision, en dehors, il y a TV, en dehors, il y a théâtre. Ceux qui ont Nigéré, comme un niveau, comme un ango. Ceux qui ont Nigéré, il y a qu'à nous quitter. Théâtre, on a dit que les Bochés, Nigéré, il y a solo, comme un niveau, parce que la facilité, la facilité, c'est le professionnalisme. Nous salons des eaux comptées. Ce qui est sur le Congolais, théâtre na biso congolaise et zozo na sima. Art ya théâtre zozo na sima. C'est parce que négligence c'est l'équipe makasi na artiste na biso comédien. L'artiste c'est belé balingi ba se faire valoir, balingo se faire voir mais kasi na bango eloka malonga ezate. Balingi orgueil. Ba poser les ke belé pona nini. C'est pas un moqueur aux ânes, c'est pas la façon aux alliés, aux ânes, on est à Yoana. Bolingi ba fitilité, bloc et zanatina. Oh, le lot, bah, tu vas y et d'eau, à cause jamais. Je ne sais pas. Attends, ça n'a problème. Ceux qui n'ont nani, allez, quand on a TV, bah, on a discuter. Ce sont des bassesses. Et ça, bassesse, na niveau, na bicho, et ça, bassesse. Ce n'est pas important. On a mon importance, il y a la querelle ou anaté. Si tu as un problème avec ta copine ou ton ami, tu n'as rien théâtre, nous caillez, nous pembeni, médias oyo, réseaux sociaux oyo, yango bon ça mutu, yango baby ça mutu. Nous t'as quoi ça binoté bande konanga. Na ça un problème na mutu te, na kana mutu te, na yé juste quoi interpeller conscience na bino. Bande théâtre ça la base ça la mibali liwa ya mira esa interpeller bino batu bakufi ebele badadi banali batu bakufi ebele mais liwa ya mira esa au moins esa l'interpellation pour na bino
interpeller bino et la bino comment se conduire, comment réfléchir, comment ça va makambo et puis botia ba futilité donc à côté. Botika ba futilité. La futilité est à côté. Donc on a bino pe mususu ye wana azobela. Quand yango yo bosunga pe muninga azana maladie, bota la famille na été, bota la connaissance na été, bino etant que pe libota na ye, bosunga ye. Pour na za muto bo travailler ki na ye. Voilà, analyse na sala lelo na bino bandeko na ngai à la grande découverte TV na émission na bino l'impact na ngai juste na interpeller na réveiller conscience bandeko na biso ba comédien, ba artiste comédien ya théâtre surtout, bo téléma. En tout cas, oh vraiment ça conseil na azo pesa bino. Bovanda, boluka solution, boluka ba plus des solutions, boluka leader moko avec sa bino schéma parce que bi besoin de sa biso kuto ne batunde ba otambola kaso to tambola PNML yebisanga so ki tozo tambola to se ebele mukonza te leader azate muto mtando za ba décision na ndenge na ye mais si il y a un leader, si il y a une personne qui va guider biso azo la sa biso nzela to ko bima to ko s'en sortir yelo ba théâtre mususu ba Tanzania ko ba na sima na biso ba Tanzanien. Est-ce que Tanzanie à l'époque au biso to ota ba théâtre ba elombe ba théâtre ba isobe wana ba théâtre ya chic choc loyenge est-ce que la Tanzanie vont le connaître mais le ota ba Tanzanie place ba comme au niveau international. Imaginez-vous. Mais vous êtes resté là dans de futilité. Botika kana ba futilité ba makambeza ngati na aswanaki asalaki na boy na leke na boy ça sert à quoi? Yaya mama soza na bozwina soza na biloko na yo eza ya yo yo mutema mabe ezobota. En tout cas, conseil nanga ezaki analyse nanga ezaki par rapport à ça. La pesi bino merci bino batu bozwa ki libakwa kolanda biso. Je vous dis un grand merci. Merci vraiment beaucoup. Mais tokozi aka ba réaction na bino, tokozi ba commentaire na bino et ça la capé biso bien. Toujours ne tolobaka, toza toujours wana pour na bino alingi promotion ya eloko na ye ya produit na ye to eloko na ye biso toza na pour na bino. En tout cas toza wana. La pesi merci na grande équipe ya la grande découverte. Na sima caméra tozala ki na Yannick Nsumbu, Namoko Wabino réalisateur, comment présentatrice Gypsy Kando. Napesi bino merci, napesi merci na banalanga surtout bazala sima. J'ai dit un grand merci aussi à celui qu'on appelle docteur Eli Lumbadu Walumbadu, hein. Moutoumoro bien, papa Moro Malamou, j'ai dit un grand merci à toute la famille Balanga, Ikete, Bokechu. Je dis un grand merci au couple Loliki, na couple Madibou, hein, papa Abisso Rosi aussi Madibou, maman Noiri Ikete. Je dis un grand merci à Armel Majimel, hein, moi la Zonga. Je dis merci à Bena Madibou, Armel Madibou, Rosi Madibou. Je vous dis un grand merci, chers téléspectateurs. Na pesi bino surtout mbote, d'ici quand surtout besoin qui makokia kolanda biso à Madibou, je te dis bisous. Je dis un grand bisou aussi à tous mes frères et sœurs. Je dis gros bisous à Davina là-bas. Et puis je dis un grand merci. Je fais des gros bisous à Aznad, à Mariette. Je dis merci à notre DG. Notre DG Maman Nadège Molato. Et puis pourquoi pas à toi, de gros bisous à toi, à tous les enfants. Je vous dis bye et à la semaine prochaine. Bye bye. Ngai naza gérant ya espace île d'ambiance nazobenga 4 coins nyonso ya Kisasa. En tout cas Kinkole ekitina limité 11e ere soki okiti na boulevard petit boulevard bakozona moto yebisa mwana moto akomiso na île d'ambiance eza pembeni ya église Sion. Soki bakiso na église Sion tuna île d'ambiance okomona banderole eza likolo bakomi île d'ambiance. Awa na île d'ambiance toza na biloko nyonso ya kolia. Tobandi na shawarma spécial. Mabote oya kinkoli wana. Toza na plat nyonso, fumbwa, pondu, makayabu, monganza. Toza na makemba, frite, kwanga bakonga pete wana. Toza na makayabu pembe, wabengaka ambassade. Toza na tacos, toza na shawarma, toza na boulette. Nyonso, commande nyonso spécial les alliés. Toza na masanga sorte nyonso, toza na whisky sorte nyonso, vin sorte nyonso. Na ba garçon maka kano, ya bien, ba bomaka mbongo lokume mata, hein?
atumi mbongo na eboma mbongo lokume mata lobi to luka mosusu baya soki oye kobanga te sécurité eza makasi en tout cas boya ko vivre kinkole na limité ba fille a bien ba vrai chéri ba beau garçon nyonso boya bo sepela boza décidé ba fille ba bois kama. Nous sommes dans l'espace Île d'Ambiance. Nous vous invitons à venir nombreux à visiter notre espace. Na benyi sipena bana baya kosakana po abadiemba baja kitoko kana nenga système ga toujours bana kisasa ovandi wapi oza na malweka oza wapi partout espace eza munene anniversaire oza na fête ya mariage oza na fête nini nyonso podium eza ya munene obetaka muziki ya bien yaka na Île d'Ambiance oya kobeta ngo mingi tozobenga bato oyo baza na ba anniversaire ba fête ya mariage tala espace ya munene kinkole ekiti na limité ba numéro na biso ya awa ya Île d'Ambiance talango na se wana na écran wana ozwango soki obengi direct o na yambio ba détail nyonso kolinga otuni soki otali na TikTok tozali WhatsApp tozali Facebook tozali eza nango musika te na bango juste eza kaka ke okomi kaka na 11e mire industriel mwana moto nyonso tu abengami mwana limete okokute na re wana papa memanga na Île d'Ambiance. Merci beaucoup bao tu balela Ambiance agogo. Découverte TV, la grande découverte TV. Donc, la grande découverte TV. Bafan tout Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, partout dans le monde. N'a s'abonner toujours. S'abonner à la grande découverte TV. Kuna ozaba comédie, kuna ozaba émission, kuna ozaba télé-réalité, kuna ozaba tamakamunyo seleka na mboka. Oh, continent la biso Africa, pays la biso RDC, captain la biso Kinshasa, chaîne la biso Lakane, Couvert TV, tezaka yango mokoe, yomutoza na France, il faut s'abonner, yomutoza na Amerika, il faut s'abonner, yomutoza na il faut s'abonner à Afrique et Europe. Il faut s'abonner. Amérique, s'abonner toujours. Black is beautiful.